ezosuka wana te tokokende musika. Donc yo comprendre que te ezobanda wana ekokoma tous les gouverneurs moko bakokuta yeke te aibi puisque Fachi azali arrangeur azotala kaka gouverneur bakosala bango dit à chaque 3 mois soki bakuti ye asali oyo ezosenga ya le peuple d'abord te liba mbala moko combattant yo komi gouverneur na liste akeye kokuta boshak liste bakeye komona batali o nani Kalev président lobi c'est non ma papa kombo na sina yebi sokala yo yoka na monoko nini bango tu liba mbala moko matata ponya lobi te na bana yebisa bino Félix azaka ka papa na ye. Fachi azali président ya Cardinal Mossa Fachi azali président ya ba opposant nyonso na Kabila kaba betel Fachi maboko boyoka IDPS viva Fachi azali président ya la mère Mendo Oma Hamboshi IDPS viva soki oboyi Fachi na mboka oyo kati sabra soki okoki te mélange avec okufi pe okeilife IDPS viva mokolo moko tozorange bapapa moko bazoleka na voiture papa toleka yokanisi bapesi oyo mokonini bakoza pouvoir papa na bango akufi azwi pouvoir kaka mwana oyo mais lelo ye moto ya liboso kosenga te koma président apesaka mpe tricot yana IDPS viva akomi kosenga tricot te on a commis combattre yo commis combattre depuis quand mon tuto le bite na banda kala te obanda kala ozalaka wapi te tozalaka na pemaki papa IDPS viva moto azali kombata le bite na pemaki ki kombata ba pemaka yango yoki soki omoni nomination bandi cela veut dire kisalume ba ezosuka wana te tokokende musika. Donc yo comprendre que te ezobanda wana ekokoma tous les gouverneurs moko bakokuta yeke te aibi puisque Fachi azali arrangeur azotala kaka gouverneur bakosala bango dit à chaque 3 mois soki bakuti ye
asali oyo ezosenga ya le peuple d'abord te liba mbala moko combattant yo comme gouverneur il est pas vivant. Mais qui est le garant de bon fonctionnement des institutions? Qui est commandant suprême? Peut-être le gros alba noko, noko na yo. Il est pas vivant. Au moment où tu message na président, toko tala ebo ito pesi mbote. Mais batuwa na yangambo wana. Pour battre le fachiboy. Papa, azo lenga. Pour bref, bino yebi mutu moko o babisaki na Sénat. Au moment où tu ndenga zo pesa, tala ngai, tala. On comprendre que t'es fachi, on t'a les boyés. On a montazu Congo Sikoy. Même liste, puisque pour bien comprendre bien que Congo est allé dirigé par qui? Facha lobby na lingina mona bilongi ya sika. Na lingina travailler na banda ke FCC, mais sauf bilongi ya sika. Papa mais premier ministre yilunga oyoki na yoki kendela nga balisa sika. Ba ke kuna zoka ne na liste bakeye kosangisa kombo ya kokonya ine pesi viva na liste bakeye kokuta boshat na liste bakeye komona batali o nani Kalev président lobi c'est non ma papa kombo na sina yebisa okala yo oyoka na monoko nini bangotu liba malamoko matata ponya lebite na bana webisa bino Félix azaka ka papa na ye ba kombo tu ezoya tu alobi alimedia yela ba kombo te président amuzo est-ce que pas président on fait sa suggestion IDPS viva tobeta maboko entrée ya secrétaire général tobeta maboko garant totelema biso nyonso totelema IDPS viva ok IDPS viva bon kaka na position tozawana parti de la majorité union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, IDPS, IDPS vainqueur des nombres, IDPS, vainqueur, debout, combattants de l'IDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont émanation du peuple, debout, combattants de l'IDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont émanation du peuple.
Congolais. UDPS, 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 vainqueur des nombres. UDPS, 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 vainqueur. UDPS, viva! UDPS, viva! UDPS, viva! Ok, président, si je vous vous asseoir. Merci. UDPS, viva! UDPS, viva! UDPS, viva! Esengo ezali to ezali te. Bolakisa esengo na bino. Merci beaucoup. Na ndenge esengo ezali. Toye komela oyo balengeli biso pour la biso et pas ya secrétaire général. Boyete hein? Tovandi ma mikolo to sololité. Masolo ya ekolo na masolo ya parti na yoka. Situation ni neza na kati ya parti. Bongo petoye ba situation ni neza na kati ya mboka. Pona lokumu ya Congo. Pona honneur ya UDPS. Monsieur le secrétaire général. C'est vivant! Félix, chef de Yoga. Tobandela ne Borwana. Fachi. Azali, président ya Charma. Boye Charma était. Charma contrôle ko. UDPS viva. Fachi. Azali, président. Ya Martin, Madidi Martin ma Azali président, ya ba pasteur, na ba évêque, na ba école, nyonso alaka. Qui est le garant de bon fonctionnement des institutions? Ezanani. Commandant suprême Ezanani. Betele maboko mata. UDPS viva. Nicolas ekomi système ya bienen. Soki oboyi katisa Braza. Exemple Congo. Otikeli biso ti mokolmande okosila oyo kozonga. UDPS viva. Soki okoki te zwa janvier la 50. Mais quand on mele revivre nano tala. UDPS viva. Papa, pouvoir elengi. Poyo ebi angote. Tuna batu masolezo le kakuna. Bisoto mesana na président tebi kete. Président azamana ndako. Mais bato ba vivana ete. Po ba kota. Hein? Azomana lokola zokende pa Angelo. Alors bien est-ce que nakobima auto nakobima te. UDPS viva. Président a fait instruction bon mais la biso ba liste. Ba Congolais ba comité humain liboso ezalaka likambo étiquette. Ba Congolais polémique nano mona te. Ah président aza président wapi? Oui, aza président te. Même ba yo Jean-Pierre. Kabila yemse te soko za mobile. Ndako ya papa no yango ikota. UDPS viva. Ayebise te na yoka olobi oza Charman. Ki Charman na mwana okota ndako yango ikota. Ayo na ti Jean-Pierre kota. Alala libanda.
UDPS viva. Papa. Non, mwana makamana mboko te. Uti mbimba soko lokole Kabila. Uti mbimba saka makas. Azala manduki. Soka Kabila zokini. Kabila lebite ngaya rais pour nazo chana ba spectacle. Alors mbemba na ebi yo yako kota. Mbemba ye Kabila yebise ke te akolala na ndako te awa te. Mone boya yebise ke te master pusa. UDPS viva. Tongo nango toyoki Mbemba Jean-Pierre akegemena. Nandenga zonga apostolate alala na ndako te. Katumbi Moïse aye akomi na kasimbalisa. Ah, yo ebinga te Moïse Katumbi. On sengu vele ya katanga, bana katanga batota katanga boya. Bale bite ba yeso na master boza la asame. Ba yeso Katumbi kete. 2 minutes exact trop ko diskita mingi te. Hein, yo tamo. Ata, papa yo ebika Katumbi te. Kalomba yeso kete. O mani president ko ya ko perdre vie na upamba, hein? Tozonga kaka ekuférité bazonga postulate mais Fachi apesi bango opportunité alobi batutu na baoyo basala mabe balobela ye bozonga na mboka na bino tika nazoya te papa UDPS viva nazoya wana po mutu moko asombaka mwa voiture na ye voiture ndeme mangambo balobi akoki koya awa te. UDPS viva. Ok, nazo pesa mokonzi nayebi ke tozali awa il faut toyoka hiérarchie parti soki oye salana matoi soko za bwa kwala mawe ezesika na yo te. UDPS viva. Il faut totosa masolo eza boyi te. Ok, merci. Yo comment est-ce que lingomba wana e fonctionnaka eza boyi te. Souvent natangaka biloko mususu esalaka nga zoto malili nayoki batu mususu madame tu peux passer faire ton travail même de l'autre côté batu mususu baza ko s'acharner contre matinée politique balobi toujours matinée mais baza ko pesa stratégie te stratégie ezelo nini est-ce que stratégie ba pesa kango na kati ya batu boye batu il faut bayeba na mboka oyo totikala kozwa visionnaire koleka Etienne Tshisekedi te bobetele maboko makasi. Pour une petite histoire, Moutou a institué matinée politique et a fait Etienne Tshisekedi. Ceux qui ont yebi angote, yebango banda lelo. Ceux qui ont mi bengi oza Tshisekediste, mais oza contre matinée politique, tu n'es qu'un petit mercenaire au bombani nakati aba Tshisekediste pour créer le désordre. Un vrai Tshisekediste a s'improvisé kate. Ezate que kokene na réseaux sociaux komi benga Tshisekediste ou bien au vandi na mboka bapaya aux verre no ya whisky hotel liboso na laptop comme ba mega ezebele olobi biso toza ba Tshisekediste. Non, Tshisekedi Etienne paix à son âme azalaki trafiquant ya or ou bien ya jamate, azalaki acteur politique, azaki mokonzi ya lingomba politique comme nango UDPS koko sabatu te onga naza mutu ya UDPS te naza Tshisekediste. Non, zala sérieux, il faut bien s'identifier. Etienne Tshisekedi en tant que visionnaire à mon avis, à un certain moment donné, que Lukuta et Komaki Kokota na kati ya combattant. Okuta ni na oyo azana point de vue
okutani na oyo aza na point de vue po base nyonso ya parti bayaka bayokaka bazala na même langage tozala na ba discours différents te toyokani malamu bao tozaki na bango période wana babandaki kotala M. Rémi Massamba, secrétaire général de l'époque, M. Valentin Moubake, président du comité national de l'époque, avant matinée politique et salement. Babando Tikabiso na siège, Bake Kokutana na fait Etienne Tshisekedi. A sololi na bango, après bango baye ko ebisa biso. IDPS viva! IDPS viva! Ce qui est l'autre côté, ça ne sert à rien, il y a quoi attaquer en gros, puis ça montre clairement que tu n'as rien de l'IDPS ni de Tshisekediste en vous, tu n'es qu'un petit mercenaire. Oye kokota na makambo abatu, Luka tuna baye bisayo. Ça ne sert à rien, il y a kokota, koloba di n'importe quoi, puisque mes gars, bafuta kango, soki olingi, mais au vandi na yo obandi ko sakanana batu na réseaux sociaux. IDPS viva. IDPS viva. Ceux qui naza kozonge la makambo yo, je sais le pourquoi. Un parti politique où eza ko communiquer na base ndenge boza boyete, eza parti ya kokufa. Ceux qui to sala ka ba matinée politique te pour nous expliquer les bien fondés, il y a vision, il y a chef de l'État, Mbele, Lukuta, Ekota, Ebele, peut-être, Tozon Yatali Sumakolo, Awate. Batu Ebele, Babande Koko, ça va combattre IDPS. Non, moi, Namboka Félix Tshisekedi, a trahir combat politique, il a fait Etienne Tshisekedi. Naza Kozongelango, Félix Tshisekedi atikala ko trahir combat politique à Etienne Tshisekedi te, au contraire a honora combat politique. La preuve en est que accéder à la magistrature suprême sans coup d'effet ni fusion de sang. C'est ce qui prouve que a honora qui Batu bati kakoko sabino Obo kende Kabuya lal sabino pongina ba matinée. Oui, Kabuya est le produit d'Etienne Tshisekedi. Kabuya c'est un enfant de la cour du roi. Oyo ayebi quand est-ce que roi abandai kotia loboko boye, quand est-ce que roi abandai kotia lokolo boye. Ceux qui osent improviser pour bandaki ko inviter batu na ba restaurant pour se faire connaître après au koti na kati na biso au komi lolendo. Non, place no ezawanati. Nous savons par quel mécanisme yo koma na kati na biso. IDPS viva. IDPS viva. Nalingi kosale la bino restitution ya lelo. Bamususu balobi Kabund na Kabuya bazui parti en otage. Biso tozui parti en otage. Au contraire, tomemi parti ti na magistrature suprême. Ingratitude na vie ezelo komalamu te. Na vie, il faut qu'on a la reconnaissance. Il y a mérite, il y a moninga. Parti oyo basalaki yango na 2018 te. Parti oyo eza créé depuis le 15 février 1982. Mais avant nous, il y a eu des gens. Boyebi histoire ya moko na moko. Et si kanini batika ki parti, les gens doivent avoir le courage de vous dire la vérité. Kozala na haine na motema envers moninga, ça ne sert à rien. Nous sommes des humains, un jour bat mususu bako succéder biso. Mais pour le moment,
il faut qu'on s'épelle puisque le président Tshisekedi a dit qu'il va tout sérieux pour pas parachever œuvre naïe. Comment expliquer les gens sérieux? Tous les jours que Dieu a créé, Bazako Kende Kwambete Mokonzamboka pour baser la nomination. Mais entre-temps, ils ne reconnaissent même pas bateau, travailler qui matin, midi, soir pour Mokonzwana comme à place wana. Est-ce que nous sommes sérieux? Nayoki Bazako Loba, oh non, Kabunde na Kabuya Bazako Boma parti. Soyons sérieux. L'IDPS a été créé depuis le 15 février 1982. Pourquoi pendant tout ce temps, l'IDPS est comme qui n'a pouvoir, mais pendant notre gestion, nous avons amené l'IDPS à la magistrature suprême. Tout ça contre Moutouté, les lots, moi je suis fier. Natambo la kanazo mona ke oui. Nasali Moussala au batira inga place wana. Ça ne sert à rien, il y a quoi agiter Koko Saba combattant. Et je tiens à préciser une chose. Et ça n'a pas de quoi bapona kinzela ya média pour na Koko sa public. Et moi aussi j'ai choisi la même voie médiatique pour dire la vérité à notre peuple. Lelo bokoye ba makambu nyonso. Silence na biso eza signe de faiblesse te. l'IDPS viva. Tozalaki na bino place oyo. Tango nungu etambolaki baza kokosela mokonzi na biso amboka ke alinga comme premier ministre. C'était le 18 août 2017. Kaka place oyo na benga kabino na matinée na lobaki boy. Je suis parmi les plus proches collaborateurs ya mokonzi na biso Félix Tshisekedi. Natikala komona point wana na agenda na ete kazo sala démarche pour comme premier ministre. D'ailleurs, abotamaki poaza la premier ministre ya Songolo pakalate. Pona nini bokoki ko inverser te ke ye azala président et moninga na akoma premier ministre na lobaki angwawa. Eza wete. Est-ce que le président Félix Aza président de la République? Mais chaque fois nazo mona ngwezo sala nga motema pasi. Les lots batu ba komi plus catholique de plus que même les papes. Na kwa ebisa bino boy. Batu nyonso bomoni bazo sala ba défilé baza ko indisposé ye. Il m'en a parlé même hier avant de prendre son vol pour Dar es Salaam. Batu bazo kende pona koluka ba nomination na bango. Est-ce que baluka ka ba intérêt na bino? Na lobi boye. Batu nyonso bazo matana ba farde kuna. Batika lolo ba intérêt na bino? IDPS viva. IDPS viva. Menga naza ko yebisa bino boye. Na yebisa kabino ango e naza ko zongela yango. Tango mokonzi atuna kinga pona kota na gouvernement. Na boyaki na remerciaki ye na yebisaki ke na gina tikala na ba combattant. Toza ebelete na lobi toza ebelete. Na yoki ba mususu ba bengi biso ba juisseur. C'est manque de respect. Parti oyo mutu nyonso ayebi na condition nini etikalaki. Puisque papa na biso Etienne Tshisekedi akufaki atikelaki mutu testamenté. Que comme je parle binoba na botikali bosala boy. Mais biso na aide ya Nzambe to s'organisaki to memi parti na magistrature suprême. Mais ingratitude ya batu baza koloba toza koboma parti ceux qui batu basali attention te. Est-ce que batu ana baza sérieux? Non, toyoka na malamu biloko wana moko
toko makabatu. Nalobi que parti oyo ba créé yango le 15 février 1982. Pendant tout ce temps, bandani babando géré parti eza biso. Mais biso toye na période na biso. To kangi motema, tondimi bonyo kwa minyonso, to memi parti ti na magistrature suprême. Quelle ingratitude. Est-ce que biso to trahir combat Etienne Tshisekedi? Au contraire, to honorer mémoire na ye. Parce que o biso to sali, mutu azana semence ya Nzambe. Akoloba ke vraiment Etienne Tshisekedi atika kibatu. Ça ne sert à rien. Toleki étape wana. Tokoti na makamboyo ya bato bazoloka intérêt na bango moko et non intérêt à ba combattant. Mutu ako sabinote bazoluka ba intérêt na bango basi na bango na bana na bango. Boza ba marche pied ya mutu awa te. Boza ba héritier ya Etienne Tshisekedi, vous avez droit à son héritage. IDPS viva. IDPS viva. Pona nini na lobby eloko wana. Biso il faut ko yebisa bino vérité aba makambo boye bango. Batu nyonso bayebi constitution ya mboka eza ko déterminer droit ya mutu na mutu à ce qui concerne la formation du gouvernement. Ça ne sert à rien okende kokosa ba combattant. Oh non, babotoli biso ministère boye e basali boye. Non, eza biloko ya lokuta. Tokani malamu. Biso na Assemblée nationale tozana 50 députés. Mais Assemblée nationale, effectif na yango, eza ya 500 députés. Constitution ese kati makambo. Et lobby, oya kozala na majorité, nde oya kozala gouvernement. Eza boyete? Eza boyete? Mutu nyonso ayebi malamu ke biso na kati ya cash, toza ko représenter 10% ya configuration mobimba Assemblée nationale. Ce qui gouvernement eza ya 65 ministres. Est-ce que biso toko zoata 10 ministres? Hein? Mais bota la mitema mabe ya batuana. Oli a kozwa 6 ministères, tozui 23. Batuana tosali musala mabeto malamu. Hein? Mais comme baza sérieux, voilà. Jalousie est tonda na mitema. Bakayen. Po eloko ezala malamu, il faut kaka yaza la wana. Tosali musala wana pon intérêt na bisote. Tosala ki musala wana pona mwana mboka Félix Tshisekedi atia gouvernement en place. Bino situation na bino esa nini ebonga bozwa misala na mboka oyo. IDPS viva. Biso totali intérêt na bisote. Totali intérêt ya base ya parti. Totali intérêt ya peuple congolais. Tolobi, il faut mettre nos avantages de côté. Total intérêt à peuple. Mabe tosali ezawapi. Pobota la lukuta ya batu. Bako kende ko bino pe ba panzi sango bande konangai. Barticle mususu bokomaka boko tunakate. Ngana sna yebisa bino ke je suis disponible 24 heures sur 24 heures pour vous rencontrer. Et pananga sujet tabou ezalakate. Nazo mona biloko bazo koma. Bino bokanisa esoki mutu akomilika mona français ndaza mayele. Non, soyons sérieux.
Les lobes américains, baza komisake, baza grande puissance mondiale, balobaka français. Mais bazo me mabino wapi. Ba chinois bangoy, ba japonais bangoy. Est-ce balobaka na français? Pourquoi les gens sont complexés de cette manière? Tango to sali négociation, t'obtenir gain de cause. Mokonzi mboka a félicité Kibiso. Alobi boza mibali. C'est que vous avez obtenu coup de chapeau. Boyebi mokonzi biso akosakate azaka mutu ya boye. IDPS viva. IDPS viva. Boyo kimikolo euti koleka. Bayebisi bino ke non. Ba sali biloko sa ko concerter biso. Naza kolakisa bino lettre de transmission. Il y a président Jean-Marc Aboun Oyo to déposa qui liste il y a tous les candidats ministres dans le gouvernement comme lettre en Moutoko Sabinote ke ono kune loko ezate. Ce sont les mêmes au bazaki d'accord te na musala toza ko sala. Boyebi jour to kende ki ko déposer cahier de charge na biso na CENI. Batu moko wana baloba kinini non batrahi mémoire ya Tshisekedi pona nini bakeo kota na biloko ya Corin nanga biloko wana toyebi yango te machine à voter c'est la haute trahison mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui veulent tirer dividende na musala machine à voter salaki. Il faut boyeba, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre au même moment. Rentrée académique et salimaka. Tuzarana bato ba distengaka, bato basalaka mention satisfaction, ba refuser bazalaka na bato bazongela kambula bazalaka. Mais bango nyonso bakotaka na auditoire bazolanda ndenge professeur azako tangisa. Que les gens arrêtent avec leurs bêtises, j'appelle ça bêtises. Balobi, nous avons fait des listes sans concerter Batu. C'est pour moi aussi une occasion. Nga Baligna Kinga, candidat député national, qui m'avait consulté qu'il soulève son petit doigt. Non, na lobby, Botikala Koko na lobby que je ne serai pas candidat député puisque je n'étais pas été consulté. Toza lelo naba Bourgmestre na biso asika. Batele manikolo bomona ba. Botele. Beaucoup ça non. IDPS viva. IDPS viva. Bose la nanu. Ndenge batelemi aw. Est-ce que toyokana s'il vous plaît? Batelemi awa. Zambe Nicolas Zomona. Est-ce que na consulta ki bino pona tinda bakomona bino? Na consulta ki bangote pona ebi que ce sont des combattants au baza ko répondre na profil. Amen. Lobby, IDPS viva. Lobby nde na bandaki kobenga moko pona ebisa eke préparez-vous oza nommé parmi les nouveaux bourgmestres. Bango nyonso elekela ki bango. IDPS viva. Na kati awa membre nanga famille azapi. Moi j'avais pris l'engagement devant Dieu et devant le peuple que n'a pas servir bino. Je le ferai jusqu'à la dernière minute. Toti kakolukanan ba intérêt na biso moko. Zambe o toza ko bonde la komona makanisi na biso ndako bongisela biso nzela. Ça ne sert à rien ya komonter babiloko ya lukuta. Boko kendo vanda na koloba makamuna bino sima. Bobete la bango maboko makasi.
Viva Botala Toyoka Nanano Nayoki Papa Nabiso IDPS Viva Papa Nabiso Oyo na respecta kamakasi Papa Nabiso Ouazalaka directeur de cabinet ya président Etienne Tshisekedi Papa Victor Wakwenda Lobi Basali biloko wana na bato baza na qualité te IDPS Viva mais bato wana nde ba signé accord ou eza kosala ke gouvernement ebima. Quand il signe l'accord, là c'est normal. Maintenant, quand il prépare la liste des candidats, va perdre crédibilité. Est-ce que tout ça sérieux? IDPS Viva Nana Kweb Sabino Boye Biso Tozana Likambo Mokote na papa na biso wana. Papa azaki na groupe na bango ba pionnier. IDPS Viva c'est là où il avait déposé son CV. CV Neango. Ba disqualifié ye na clique na bango moko ba pionnier. Tango na tuni pona nini boye kartaki oh non, il ne répondait pas aux critères. Bon, problème na biso ezali wapi. IDPS Viva. IDPS Viva. Bon memelanga ba carton ya ba dossier ya bato eza na bureau nanga kuna. Ba carton pour motala. Je préfère mettre tout sur la place publique pour que mon IDPS Viva. Non, écoutez, Boyebi na kati ya mboka oyo. Nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons même des églises au Togon de Laka, nous avons des belles familles, mais chaque jour quand les gens ne se gênent même pas pour rencontrer des bêtises sur la place publique, est-ce que c'est vraiment sérieux? Koko c'est la Batumakambu, est-ce que c'est sérieux? Biso Tosali eloko moko te en katimini. National Clément Barouti azawat. Yaka leka liboso. Na lobi boye langa ba carton wana. Yaka. Na lobi boye. Kombo ne kaka ya Barouti wana ça dit tout. Azamuto province orientale. Mais parmi bateau to désignaki pour ba sélectionner ba dossier ya bateau. Ba membre ya commission de gestion des ambitions. Bango totiaki commission en place. Totikala kosale loko mokote na kobombana. Mais tango biso tomoni ke musala ekomi makasi pona kosala répartition. Il y a un poste ministériel, 23 postes wana. Mes chers frères, tu travailles qui na bandeko ya INC. Bazalaki na droit na chapitre en ce qui concerne le poste ministériel. IDPS Viva. Sur 23 postes ministériels, bon noté. Tu pesi bandeko ya INC 8 postes. 8 postes wana topesi bango kadote. Ba mérité yango par rapport ya poids na bango na Assemblée nationale. Bazana 17 députés. Lokola biso tozwaki 35% na répartition tosalaki na bandeko FCC topesi bango 8%. IDPS Viva. Tango toza ko soustraire 23 postes ministériels, c'est-à-dire ya ba titulaire na ya ba adjoint, tolongoli 8 et kotika la combien? Etikali 15. Na 15 wana tozi poste moko totie pona compte ya société civile. Tozi poste moko topesi bato IDPS ki basa. Etikali combien? Tozi 4 postes topesi na balier. Etikali combien? 9.
tozwi poste moko topesi na RDT. Etikali combien? RDT topesi eteke tobangaki bango. C'est par rapport à poids politique na bango pe pour tenir compte nango. IDPS viva. Etikali combien? Tozwi poste moko topesi batu ya Ligue des jeunes. Etikali combien? Tozwi poste moko topesi Ligue des femmes. Etikali combien? Tozwi poste moko ba mama Ligue des femmes ba kozala pe na ministre na bango. Tozwi poste moko topesi ba père fondateur batu basala IDPS. Tozwi poste moko topesi bandeko ya CEP. Est-ce que CEP eza mutu ou bien eza organe technique? Et puis etikali combien de postes? Etikali 4. Mais ce qui est choquant dans cette affaire, c'est quoi? Bandeko na biso wana bakomi mukanda na bango sans qu'on respecte bino nyonso awo. C'est-à-dire bango nde ba ayant droit balobi bapesa bango 3 postes. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Hein? IDPS viva. IDPS viva. Comment les gens sérieux boza ebele gâteau ango eye muke mais bino bolobi bapesa bino nyonso. IDPS viva. Etikali combien de postes? 4 postes wana. 4 postes wana. Toye koloba boye. Biso exécutif. Toza ko répartir ango na 4 zones linguistiques. IDPS viva. Est-ce que Moussala ya bongo et c'est salama na IDPS na transparence à bongo? Hein? Na lobby. Est-ce que Moussala ya bongo et c'est salama? Au lieu to sala, to lobake 4 zones linguistiques, bazo nyonso 4 to lobité. Ezana bato ba geraka base kombo na bango banani ba fédéraux. Tozwi poste moko 3 wana to tikeli bandeko na biso. To lobi 3 ekende na 3 zones linguistiques moko ekita na ba fédéraux mais bazo mutu a zone linguistique oyo aza ko manquer na côté exécutif wana. Botikala komona transparence na gestion en bongo. Non, même bato yo bavandi na niveau ya poto kuna, omeli lotoko na yo, oti koteka bambala, o bando finga bato. Oka na malamu, IDPS viva. Est-ce que gestion transparente ya bongo, botikala komona ngo na IDPS sao? Et puis na koyebisa bino boy. Nga nazalaki na équipe oyo, IDPS viva. Depuis 2011 après congrès. Makambo na biso totia kango na mesa. Bozomona ba carton ezo ya oyo ezebele eza ba CV ya batu na batu yangoyo. Biso tosali biloko te na sima ya ndaku. Nous voulons qu'un jour bato bako remplacer biso balanda trace na biso. Biso makambo na biso eza polele. Battrons la chose publique avec beaucoup de transparence. C'est ça notre médiocrité. Ba CV ya batu yangoyo. Ba membre ya comité ya gestion des ambitions yewe azaliao. Ba mususu ba yete pour des raisons de service. Mais tous ces derniers temps, baza koko sabino, oh non, basali eloko na bango moko, ils n'ont consulté personne, c'est un règlement de compte. On n'a réglé compte à personne. Mes chers frères, Nazana conseiller moko, ya chef de l'État Zali Ao. Ndeko Masamba Telemanan. Bobetela, Ndeko Masamba Maboko. Ndeko Masamba. Oza chargé de mission, il y a chef de l'État. Et oza envoyé spécial, il y a chef de l'État. Est-ce que dans l'ordonnance, comment on a comme membre du cabinet? Mais si koyo par ya Kabuya Izawapi, que yende a bloqué par audience, c'est pas président de la République. Tozana bino matin, midi, soir, kaka nanda ko basiki sawo.
nini ngana kende ko gérer lisusu ba cahier de charge à bateau bazoluka ba audience. Mal bozomo na ba dossier ya bato. Il y a un détail général par rapport aux zones linguistiques. Bimisa biloko wana. IDPS viva. Biso makambo na biso ezaka polele. Zone linguistique. Par rapport aux zones linguistiques. Par rapport ya ba zone linguistique on a oti koloba awa. Ça c'est les Congo. Oyo eza ba dossier o etali ba peuple ne Congo. Yango. Tokani. Grand Kassai. Oyo Grand Kassai. Ligue des femmes. Oyo Ligue des femmes. Exécutif. Oyo exécutif. Katakolo, Katam. IDPS viva. Oyo Grand Équateur. Et province orientale et Équateur. IDPS viva. Biso tokoyawa pona ko salir ou bien ko cracher na mémoire Etienne Tshisekedi te. Oyo eza pona fédération à Funa. C'est-à-dire ba dossier na bino ndenge bobanda ko pesa ngo ezalaki traité avec tous les sérieux possibles. Monsieur l'envoyé spécial, veuillez vous asseoir. Oh na misi échantillon oyo, c'est une façon de vous faire voir que Babilo Konyoso eza kolobama, c'est du n'importe quoi. Et j'ai compris une chose que batu bayaki pona ko servir population te, bayaki pona ko servir mabumu na bango. Ngai na vandi nanga depuis semaine passée 10 semaines oyo ndenge to komi aussi la boy. Ngana président na biso Jean-Marc tozalaki toujours na oya et pas mokonzi mboka. Ebele babando na permanence awa bayebi très bien que nazai kokota na bureau na ngate. Na yaka bureau oyo na 9h na bimaka 21h. Bakozo kisabanini wana. Na lekisaka même ba aire de service prévu pour na mutu. Soki mutu akoti na bureau na 9h. Aire de service normal eza 8h du temps. Eza boyete. Mais ceux qui mutu akoti 9h à 21h 22h, asali combien d'heures de travail? Hein? Asali au-delà, non, je préfère que Bolo Bango. Combien d'heures de travail? Est-ce que quand quelqu'un fait 13 heures de travail, est-ce que c'est normal pour la santé? Mais pour voter la batouana mité mamabe, Bazolo Banin, il est devenu orgueilleux, aligné koyamba batouté. Mais quelqu'un qui entre dans son bureau de 9h à 21h, je ne me glorifie pas. Avant moi, il y a eu des gens. Je ne pense pas qu'ils faisaient ce que je fais là. IDPS viva. Batambusi ba photo et belé na ba réseaux sociaux. Oye tali ndeko fils mukoko. Biso tovandi tozomona ba photo ando comme batu nyonso. Est-ce que ba photo wana o ba balancer na ba réseaux sociaux? Eza na permanence à IDPS ça. Président Mokato Yaka. Yaka. IDPS viva. Nga en tant que gestionnaire y a parti au quotidien. Secrétaire général y a parti. Tango nayoki ke babeti mutu. Mais bazuli kamwana babambi biso en permanence. Et les gens ne se gênent même pas. Avec la technologie ici, yo koko sa mutu neni.
na mené banquette balobi non makambango elekaki kuna côté ya bande ka force du progrès na kitelaki bango na tuni bango pona nini bosali makambo aboyi ndeko mokato ko yebisa bato makambo yebisa ngalelo zo micro yebisa bato po bomona lukuta o bato bazotamona baonete bapesa bango vaccin ya lukuta je ne comprends rien hein yebisa ba combattant bato oyo bavandi avandi liboso à laptop na ye ameli lotoko il écrit du n'importe quoi. Qu'est-ce que nous avons à faire avec Fils Mukoko na makamboyo lobela batu makamboyo ebisaki ngaso micro simba malam loba il est vivant. Éclaircissement adossé à Fils Mukoko. Personne vous est trompé au code ya CG Augustin Jean-Marc Atindaki ou Basimba Fils Mukoko loin de là. Le problème c'est quoi? Problème est ça Fils Mukoko et Zaboui. Moi j'étais en prison, je suis aujourd'hui j'étais en liberté. Toi qui m'a renvoyé Fils Mukoko. Tokana. Problème à Fils Mukoko, qui ango par-ci par-là, même Batunangomba, Babengi Biso et non, Bouzo Beleki, maire de l'armée, c'est la discipline. Il dépêche la partie de masse. Il dépêche à voir qui marche naye, et ça acaba masse dans la rue. Et ça à 15 personnes, si les paix spirituels, eux ont diminué pour IDPS. Et puis un cas de parti, leader auto la namela masangate. Qui serait dans nos langues, il va remonter la musique, va remonter le fini politicien, le va commisser après tout aux Awapi, position les Awapi. Il est besoin de rassonner par-ci par-là à cause de notre combattant Fils Mukoko. So Goliambo, mais il est besoin de garder crédibilité dans Bisso. 37 ans, comment c'est pas de la blague? Tobera Fils Mukoko totanga tu ces trois images. Première image, deuxième image abi, je n'aime au cas de franchement Nasaki erreur politique. Fils Mukoko a reconnaître que erreur politique naé. Et puis tant to zué, to tendre, to mona caisse le bito bête film to un problème. Né ensemble à une décision. Azongi na centre lokola Kulutu. Bakata ki Kovo. Qu'on va baptiser pour la dernière fois à Zongre sous ma bavire Wanate. IDPS viva. IDPS viva. Nga na lobi boye toka na malamu. Ndeko alobi clairement que na ndenge bakende kokutana ndenge akendeki kosolona na bango na biso tozaki esika moko te soki na bengi ye toza bato na kosenga bandeko wana bazela un jour nous sommes des humains tokosalaka mabe bakosote likolo ya mabe tokosala wana. Ça ne sert à rien de fabriquer des histoires pour ternir notre image. On ne combat jamais un enfant de Dieu. Quand vous combattez un enfant de Dieu, c'est Dieu que vous combattez. On ne peut jamais engager un bras de fer avec Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est notre temps, c'est le Seigneur qui a permis que, à ce moment, gestion y a parti et ça n'a pas qu'on a biso. Ça ne sert à rien, besoin kaba insomnie, y a pamba. Boye bisaki batumo kilmomba. Kabouya est impopulaire, la base ne veut plus de lui. Ngayo nazali bosobino base. Bolinginga ou bien bolingate. Base, dino ba pensa mo base yango. Viva!
UDPS viva. Ngai Umela seko na seko. Banda na yo. Umela seko na seko. Banda na yo. C'est Umela. UDPS viva. UDPS viva. Nga tango mokonzi ya parti na biso président Jean-Marc anomaki nga le 18 mai 2019 lelo toza le 17 UDPS viva. Commandant botika ça va tabasa botika ye nalobi boye le 17 ya lelo lobby ndena kokoksa 3 mois comme secrétaire général. Mais na motema mabe o bandeko wana bazana yango baza kotuna nga makambo o esalamaki na UDPS depuis sa création. Ah oui, baza kotuna nga makambo oyo esalama na UDPS depuis sa création. Nazo comprendre bango bazalaki na gestion ya parti oyo toyebi ndenge ba gérer parti oyo. On ne change jamais l'histoire. Ebele baza kotuna biso quel est notre plan d'action pour redynamiser le parti. UDPS viva. Vous ne pouvez jamais parler de la redynamisation du parti au moment où les gens sont diamétralement divisés. La première mission ezalaki ya kozongisa bana nyonso ya UDPS na kati ya lopango ya Etienne Tshisekedi. Lelo batu nyonso oyo babandaki kotia makolo awa te bazongi na kati ya UDPS. Même batu oyo UDPS viva. Nalobi boye. On ne peut jamais redynamiser un parti politique na réseaux sociaux. Lokola batu balingaki na lobela makambo wana lelo naza kolobela ngo. Un bon gestionnaire naza gestionnaire il y a pas réseaux sociaux. Un bon gestionnaire, quand il arrive à la tête d'une entreprise, il va d'abord faire un état des lieux sur le fonctionnement de cette entreprise. Les secrétaires nationaux qui sont avec moi ici, la première réunion, on a na salakina bango. Na senga ki bango nyonso basala état des lieux sur le fonctionnement de leur département. C'est sur base de ces rapports que toko déterminer la marche à suivre. UDPS viva. On doit au préalable avoir un budget pour réussir. Ezate que kosala batralala yo zalaki ko gérer parti oyo. Toyebi ndengo géraka parti oyo. Babiloko nyonso te toyokana malamu. UDPS viva. Naye kosolola na bino. Nayebi pourquoi na bandaki ko koma ba makamu na ngaye de manière à ce que tout échanger na bino. Na bande kona biso ya diaspora. Il n'y a pas une structure au sein de l'UDPS qui s'appelle diaspora. Na UDPS toza na structure o eza intégrer na kati na yango un département de relations extérieures. C'est à partir du département wana oyo chaque représentant ya pays tiers a ko identifier ba diaspora ya mboka na ye. Okoki koya te inde okoti na bureau nango lobi kota na biso ba diaspora ezate. Non.
s'il y a des gens Oyo Baza mieux servis depuis que son Excellence Félix Tshisekedi est au sommet de l'État, c'est nos amis de diaspora. Je vais vous le démontrer. Toyo Kananan Malam. Po bango, baza kozwata na bango, kofinga kabiso, kolaksa kabiso ndenge bayebi. Soki tozui secrétaire particulier ya mokonzi ya mboka, mutu aza na agenda ya mokonzi ya mboka, pona koyeba mokonzi akende mboka boy, akoyamba batu boy. C'est un membre de la diaspora, un secrétaire national adjoint aux relations extérieures. Mutu ya Canada, Fédération na biso ya Canada, baza na secrétaire particulier azawana. Mutu aja ko gérer ba contact nyonso, azande ko na biso ya diaspora. Tomati, directeur de cabinet adjoint, il y a chef de l'État, baza na poste one. Bino aboza na yango? Toyoka na malamu. Toyoka na malamu. Puisque eza biloko oyo tozo boya kolobelango, mais on nous pousse maintenant à étaler la vérité sur la place publique. Mutu oyo azako bomba misolo ya mokonzi ya mboka, aza mutu ya diaspora. Mais comment expliquer? Écoutez, suivez-moi très bien mes chers frères. Nalingi koloba boye. Soki mokonzi atie batwana asali lisumu te. Mais totika kolakisa batu ke non po IDPS extérieur est à la représenter, il faut ngana zalawana. C'est moi qui incarne l'IDPS extérieur. CEP est à la représenter, il faut que ngamo kona zalawana. Mais c'est une question de trois noms. Ngamo na senga ki trois noms? C'est le premier ministre à Sengi, trois noms. On va vous mettre sur la balance et pas qu'on la profil à Moutou na Moutou. Mais on a ça koyoka. Oh non, ça c'est un règlement de compte. Nakotika la ko régler Moutou compte awa te. Bande kona biso ba motocycliste bazawa. Bangowana. Bazawana. Boya kanabiro nangate. Tosolo la kanabiro te. Mais bande kwa force du progrès bazab. Boya kanabiro nangate. Président nabino zawate. Sikoyo Balik des jeunes bazawak. Bangoy. Bokota kanabiro nangate. Ligue des femmes bazawak. Ba mama bazawak. Bokota kanabiro nangate. Mais sikoyo ba nationaux bangoy, ba fédéraux bangoy. Boyaka te. Mais sikoyo IDPS viva. Parlement debout bangoy. Ba parlement debout. Bazi ba bourgmestre ba conseiller. Obete la bango maboko les nouveaux bourgmestres. Les nouveaux bourgmestres bote le mawa. Yakawa. Yakao. Oyo Sala Yakao. Oyo coordonnateur ya ba parlementaire de Bougnos. Yeoyo. Asa bourgmestre. Hein? Bomoni eti. Parlementaire de Bougnos yeoyo. Est-ce que biloko etikala ko sala mawa? Bobeta quand même maboko pona mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Omoni lelo batu mususu bakomi kokopie biso po bamoni ba jeune toza kopusa bango liboso. Eze sengote bande konangai na lobi boye bolo bateke po nazali boso na bino gestion transparente oyo botikala komona ngona IDP sao me makamnyo sezo salema dikolo amesa me batu baza koyebisa bino ke ono Kabuya na kabondo bazobo ma parti. Tozobo ma parti ango. Bon. Sikoyo.
IDPS viva! IDPS viva! Nalobi boye! Nalobi boye! Nalobi boye! Toyoka na malamu! Bomoni parti na biso! Gestion ya parti na biso, il faut ezala modèle. Ezabo ete? Ezabo ete? Namoko mutu naza koyebisa bino, naza kolobela bino, na uti na kati na bino. Na servir parti comme cellulaire, comme sectionnaire, comme fédéral, national adjoint, national, secrétaire général adjoint, jusqu'à atteindre le poste du secrétaire général. J'ai gravi tous les échelons au sein de ces partis. Tokani malam. Olobi pour na likambo ya rencontre na bino na chef de l'État, c'est ça? Hein? Yokanga na malam. À sa président cellulaire. Mais baso contesté au coup. Bon, ça va. Kendovan, na kanisa ki ozana souci ya kolobani Kendovan. Je suis président. Bolimbi saye. Kendovan. IDPS viva. Botika ye, bolimbi saye. Tolobi boye toka na malamu. IDPS viva. Non, botika ye, non, ce n'est pas grave. Botia matoya boyoka makambo naza koyebisa bino. Nauti kolakisa bino ba sectionnaire oyo baza nomen bino base ya parti, bino base ya IDPS. Il faut se mobiliser de manière à ce que jour ya remise et reprise na ba moko na kati na bino bolakisa ke IDPS nde kolo Kinshasa. Ezabo ete bino ndenge bozawana se décourager te na likambata moko. De la même manière, les trois bourgmestres votez les mains. Oyo azali bourgmestre ya commune ya Nsele, bobetele maboko makasi. Bourgmestre ya commune ya Selembao, le Kabo, bobetele maboko. Oyo nayebi ce qui s'est passé. Ye totinda ki azala na kitambo, me bayaki koloba boye. Lokola mokonzi mboka azovanda na Ngaliema, topesaka mutu a IDPS Ngaliema a gérer makambo mokonzi mboka. Kombo na ye IDPS viva. Kombo na ye ezalaki pona kitambo. Mais balobi lokola mokonzi azovanda na Ngaliema, il faut mwana IDPS abatela mokonzi ye moko. Ezabo ete bobetele maboko makasi. Yende mutu toyokana nanu esuki awa te ndenge banome bango, il faut bango pe bakanisa base. Ezabo ete botika make bobetela bango maboko makasi. Mais nalingi koyebisa bino boye toyokana nanu botika nanu makelele nalingi koyebisa bino
nalingi koyebisa bino boye bozala distre te soki basali soni kote bakei eza soni na biso awa eza boye te yango nakoyebisa bino botika kosala bamakelele wana ou soit on arrête ou soit on continue. Ok, botika makelele nayebisa bino ndenge baza boye batikali kozala batu ya contrôle ya UDPS à partir ya lelo bakomi ba bourgmestre ya ba congolais nyonso ya Kinshasa eza boye te nalingi te yo soki olingi kokutana na bango ce sont des autorités il faut kosenga audience eza te okomi wana na bureau olingi okota na makasi toyokani bobetela bango maboko makasi bon naza kopesa moko maloba alobana oyo eza na motema na ye esengo ya aza koyoka na surprise tosalaki ye naza na esengo premièrement nazalaki surpris babengi nga pa combattant moko namoni liste moko ezo circuler oza nommé bourgmestre na Selembao ngabi nayoki onga epa na yo nayebi te natala deuxième appel combattant lisusu abengi président Ogi nayoki banommé au bourgmestre na Selembao batu bakoma benga ebele nyonso na ngabi jamais nakondima nanu te metangu nayoki le secrétaire général monsieur Augustin Kabouya abenginga alobi excellence monsieur le bourgmestre na fukami directement na kumisi nzambe pe na remercier ki mon secrétaire général oumela secrétaire général merci secrétaire général na kolobete lit et futaka eza boete lit et futaka kombo nanga Augustin Mankesi Bikinda nazali président ya ligue des jeunes ya UDPS na Funa tobundi bitumba oyo bazne makambo bazne wana eza idéologie tokobosana bango ata mokolo moko te bino nyonso bozana na motema ntango na remercier monsieur le secrétaire général awa nde nazo remercier lisusu le président du parti le 520 giga monsieur Jean-Marc Kabound Akabound awa nde nazo remercier le président de la République, chef de l'État, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fati béton. Donc, nos colatozali wana photo mais ma différence dans ma commune à Bissou. Toko lutter contre l'insécurité. Toko lutter contre l'insalubrité. Toko lutter contre l'évasion fiscale. Et ça va être toko lutter pour que ma commune ne biso et ça la moderniser. Surtout que tozali na président de la République, photo la qui s'abokeseni et que biso te outi une école de formation. Et ça va être na mikole koya toko loba ebele toko tali sa programme na biso ndenge toyekola na partie na biso. J'ai dit et je vous remercie. UDPS viva! UDPS viva! Sikoyo nako passer parole na ndeko na biso vétéran ya ba parlementaire debout. Compagnon d'élite nanga oya ba parlementaire debout. Jacob Lobela Bana. UDPS viva! UDPS viva!
UDPS, viva! Viva, viva, viva. Tshisekedi, héros national, Félix, chef de l'État, béton. Nazalaki surpris. Babengi ngai na général Augustin Kabouya, mon compagnon d'élite. Abengi ngai alobi son excellence monsieur le bourgmestre. Ah, bosani beni. Ayebi sinon nomination Bibi. Vous allez bourgmestre na commune Ansele. Nalobi ah borwa neza gayara. Alors tokokoma na musala yango puisque tozali na boussole wana ezali le peuple d'abord. Le peuple d'abord pour le président. Mais nakosenga boye tozala na bolingo makasi to imite Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bakofinga ye otolongoli ye tosali boye na boye, mais parcours na ye azalaki na pardon collé aux lèvres. Même na kati ya parlement de bubu mona ki ba ventile bande ko salama otolongoli Jacob, mais yo tchakinga te okolongola nga ndeni mais okolongola nga ndeni yo yebisika nga na uti année d'adhésion 1987 à Lubumbashi. Yo ozalaki wa président sectionnaire AI Yarwashi 1 na Lubumbashi. O bazalaki na Lubumbashi bakoya bisa na ngai na kingula budwa biloko nini biso to salaki. Avana kima kuna poba bomangai na kimi na yembangu awa. Na zongi awa pona koliao. Mais ozalaki wapi? Il faut qu'on aille na bolingo. Ce que l'oko ezali ayo, ezali ayo. Ce que ezali ayo te, ezali ayo te. C'est pourquoi na fandaki nazalaki calme. Na lobi azande konangai peut-être ameli masango bi ameli bindela mela ezali kosala ebilo. Alors na kotika flambeau. Nazala na jua nanga. Je juste moi mazawapi. C'est ça collectif. Collectif. Mais donc servir peuple comme nous ceux qui désordent des alliés aussi la mon cher. Ça je vous l'ai dit. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup. Les combattants de l'UDPS, merci beaucoup. Il y a des valeurs. Les aboyés, il y a de l'expertise parmi vous. Ndengine abimi na kata bino pe mususu tokotala kaba expertise wana tolobi yaka boye servir mboka. Tozotia batono vide te. Tozotia mitu. UDPS viva. Toza na répertoire ya bino nyo toza na ba répertoire. Toyebi niveau intellectuel ya mutu na mutu. Toza kotala boye tolobi no. O soki to aligné jouer au place boye a marqué but. Eza boye te. Pomo zaka bana mayele bere bomi betela maboko makasi. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République. Voilà. Naza ya kosepela makasi. Naza le Congo. Vous comprenez? To bandaki makambo ya lito banda campus na ba président Yves Bonkulu na famille na ngaba ndoko balioza mu Congo okokota makambo wana baluba ndenge nini olingi biloko wana pona nini kana yebisaki bango kana botama Tshisekedi na kotikala Tshisekediste to bandaki kobenda na bango makasi
Ah, donc les gars, moment difficile. Opinion sur le président Kenagi. Si il y a un président Zongi Maramousi et Simbité, ma camarade n'a pas habité. Il y a aussi une économie aux licenciés. Au Bana, il peut déjà assistant à la faculté économie. Donc, l'idée de Golo Moussala, au Bana, ça attend à Tembe. Il y a des problèmes. Ma bêta match n'a pas de Moussala. Mais ma cambo, oyo, il y a parti, oyo. Bana, continue dans tout moment, ça toujours à la permanence. So ba benginga ya kosala musala na banoko ya toujours kosala na ba autorité na ngai ligue des jeunes et ça là que makambo ko koma tout ba ko longolanga et ko benda minondo na famille babi yoza muto yo baloka yo ko bonga so ngadi bon atala ko bonga te menga na yebi ke ligue oyo persévérance ko futa ranga le no sikol bon dans repousser moi étape. Et au niveau moko boizala qu'il faut battre équipe ya sika président secrétaire général Mavou Makei. Ba tu belé ba kansa so za Mavungi. Ba bité bilo bazaki secrétaire Mavungi so vite. Tozala ki bato doit no respecter signature. Jusque là secrétaire général Mavou bazaki muto bazaki na signature. Lokola président était dans la longue signature na aide to ko respecter. Le jour où ba releva qui na ba fonction na ye. Biso to ya gawa il n'a président Barout à l'époque, avec le président Labiso, le lobby, n'a Brino, n'a président, voilà, tout ce monde-là, n'a président Emani, Toyaki, on avait Élysée, Kabeya, Péasona, le lobby qui va remettre à Biso, mais Biso pour te présenter, la civilité na Biso, le nouveau secrétaire Jean-Marc Saboun, Toyaki, Balana, Biso, Beta, Biso, mais, jour la Zokima. Papa le qui n'a médecin à ça la ngambugu na moni ngala zokima ya moni ngala ndaka oh yo parti mobimaka bala na rabino kotika na hote na lobité persévérance que futaraga et ceux qui ont raté toye makambu o etali nomination et ba ki na bimi secrétaire général adjoint à jeunesse chargé ya ligue de jeunes budget finance babi ah ba récompenser quand même muke ko futaraga toye na makambu élection la possibilité que candidat député provincial en Ngalema. Donc, comment il faut faire la caution nyonso. Mais président n'a pas conduit na suka na hiérarchie babalité. Yo pe manana makambo ya mbongo ya ko sala campagne ezate. Mais ba jour ko ya to ko chabino ko zala na makambo nyonso na maboko. Ah, et ça la qui passe tala nganda ko ne bazala bia. Au moins tu sais que ni. Ba tu wana ba ko kata yo bazala luba bazala tribal. Habité. Awa, moi la fois na suna bato yo, ezate la vité. To na fois ya bato ba ko démoraliser nga. Habité mikolo fona ko manana na lemba. Anatanda nano. Ti ba ka munyo suna sala ba ko yo ka baka. Mouvet. Ba yo na nini? OK. Tofani makambo ye ya rotinda ba candidat na niveau ya présidence. Ligue des jeunes quand même a pensé qu'il peut na moi combo na ngai na modeste personne babaki non ndeko pa ko sala makambo batina iba combo mais ba retena kité ba numai quand même ba ndeko na biso to yibi ko za batu moko bazo défendre valablement Ligue des jeunes président Papi Bonkafo na Mfumu Sabata na di ah makambo e komi fali ba ah yo butu to la na yo tikala kala makambo no ya IDPS ah to fandi kaka mo muke tozo bunda kaka sikoyo lobby ngala lalaki. Donc, il y a des camarades de la WhatsApp, ah, mutumoka allemand na zobenga nga camarade na moko. Ah, na yoki ke ba nommé Boris bourgmestre ya Ngalema. Nga zo yoka yeme na zobeta ye semblant na bongi. Abi oh, ya bien général ba lobi ke okomi bourgmestre oh, makamwa ne bandi ndenge nini nga makamwa na mutu na nga ezate. Ah, Tongo la bino la bimana qui est au monde président Yves Boncourt, le président de la Ligue des jeunes. Na komiguna asati abimaki déjà tongo ba 7h na zagina national Fatou. Na bi Fatou a na zo ibate. Na mona ka appelle comme goda papa. Oh, oza bourgmestre. Bourgmestre, son excellence ngaga. Ba moyo na zo comprendre ngo lisusu te. Bomela yaka na permanence na bata malanu na fana na eba ba mango zo legela ndenge ni. Na mona ka actualité.cd. Oh, les nouveaux bourgmestres. Ah, comment moi sérieux et moi on a moni président mania côté à lobby son excellence gabi ah président la ligue comment venga son excellence donc il a la matini bosse ya tingani na sima en tout cas et c'est Moïsali Makas petit na ngaza na lokola mutalamuka yé mudali bossa comme son excellence gabi on comprend ne sikoyo que élévation ya ka maleme parce que ezali ya nzambe ya kamba moté donc la la makasi surtout la remercier l'autorité.
batu oyo basali biso confiance à côté na Kombo. En commençant par Moussa Pemé Nanga, secrétaire général Augustin Kabouya. Nazo résolu jour on va le rebenga docteur Emani. Docteur Emani a coincé sa téléphone na ye panzana parce que président Yves téléphone va no regarder. Mais à salaire fort basolo là. Président Jean-Marc Kaboul parce que bango doit sali biso faveur wana. Et surtout de Rekobo Sanate, on a la benga kaeke. Donc, on va successeur, il y a Étienne Tshisekedi, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, Big Rouge, ils ont continué. Merci beaucoup à l'autorité élite. Merci. UDPS viva! UDPS viva! Sololana bango babando kende en profondeur te pona kotunanga ba province d'origine muto azotuna biso kwa nini bo babanda ko se réserver kake aza mokonzi na biso oyo aza koloba ke IDPS ezaka kaka baluba. Le dossier était sur ma table. J'ai parlé avec mon chef hiérarchique, le président Jean-Marc, autour de la question. Est-ce que bande konanga baluba na mona ki bangote hein ceux qui boyo ki mutoazo sabino biloko na c'est juste pour vous décourager puisque bango balubi pesi ba identité na bango baza baluba ba Congo te, ce sont les nés Congo. Je peux vous dire que quand naye énervé nga kutu makasi nazo benga téléphone denga